organiser concert boti la bato mitu kama moto na ebite na dela baba tinaki ko buka martyr to bato bakene ki concert même ambulance ça qui tezalate des bandes à London TV. Boti makambo le kada les bons ceux qui sécurité zala qui bien boti ba ma moto bo sala makambo tezala qui comme prévu et les cas qui bien bato banga ba kufate des bandes à London TV. Ouais baba keno 2016 ata ko mwana mukio kotango. Aucune barre au sombi et au sombi qui bon peut sobi ata yumo. Voilà bazali ba sponsor. Na yebiso na barre ata côté na biso ba sponsor fallait bazawa. Des bandes à London TV. Si tu étais concert na yo, vous ne pourrez pas aussi avoir de mort d'homme. S'il y a mort d'homme, c'est à cause de votre, ça dit que organisation, c'est que vous avez fait comme concert. Des bandes à London TV. Parce que concert ou il y a un ministère, il y a culture et art associé à un ministère affaires sociales. Bazoa, Babilo Konabango en main. Des bandes à London TV. Membre à bureau naïe. Il peut descendre, nous on fait ça par rapport à ça, le paix que nous avons, on vous le donne. Des bandes à London TV. Il y a une photo des Arabes, tout le monde là. Photo fali, photo fali. C'était une photo moi. Il y a fallu là. Non, mais tout le monde là, tout le monde va. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Naloba moninga pona onyo soto c'est passé ba mi tema mabe. Ba mi tema mabe makasi po biso mutoto bongi ça très cher pour na biso. A éviter ce qui a nani vraiment ce qui a contact vraiment mi tema biso a éviter. Donc mutoto bongi c'est facile ka muto bozaki ne bobo solo linaye ba benga mino ki ono muto akufa facile. Mais ya za kuna yo tongo yo ki keno eza biso peto ko ça bloko nani fali to nani. Fali po ye muto organiser ki concert wana ce qui a kena ko organiser te bato banga ba kufa te eza ye. To yo ba ye biso ke no bato ba kufia asaki émission de ka ki alobi ke no ya ye ba kite. Donc déjà au yebi que non batu ba kufi na concert na yo osani te fona ki ne na le kana ba famille tout le monde a ta présence ça pas bato monde a été tout le monde même batu na été ata fondation na ta mutu moko ayata bazo yate ata appel bazo benga bino ba benga te o za deuxième fois no o ya apoto sala émission o mais bango bazo ya kati poni ko sa mutema ba mutema be ba éviter que ba choquer biso toi na passe il faut aya ko assumer ba responsabilité na ye il faut aya pour biso to bon ça compte que liwa mo boye to kana coûter voilà ndenge mo vivo kana coûter bat bazo kama bazo mona yo mo amke maluba makasi boye malgré likambo komi fali azali responsable fali azali papa fali azali ambassadeur musique quoi ça la ke batu batala ye partout dans le monde. Si les cambo commis les lots, tu dis qu'ils allaient accident ya kanakité. Mais que ça bokita dans l'esprit, je suis sûr que élément oyo et que ça la ke aya a kota la bino. Alors pour na bamatanga, vous ça la ndenge nini, est-ce que déjà moi ko bongisa mpandi ya famille déjà bosali yango? Papa eza ko monto bon ça peut eza biso mokaza mutu musuta za mutu na biso bango no baboya kino batu ba to ambome mutu na biso bana baboya leta kuna batu kuna pesa ke doko tebe na mort ba lobo leta na pesa korte mo ba ambome eza te ti ba leki si ba joson de kuna biso baby so pa baby te de ka ki mutema be parce que déjà na minto déjà ba ambome déjà corps ande kuna oui ba amboma ki to amboma ki na mbongo na biso moto moni ke ba omba ou me ba belo tende to connect ki ko ambome ye biso to organiser na ndenge na biso famille mais yé mo pe face à la conscience pour être travailler yé n'habite son olo ba mabeso na po na ibika na bana ba olanda nga bana pe peut-être ba kota l'émission ne ba olanda nga na manquer papa bino respecter donc nazo lo ba po choquer nga so ki ezwa ki pe bino bonga bo ba passe wana o esala biso donc il faut assumer ba responsabilité na yé zelo mo fait conscience spécial te nazo ki si bataba et ça fala zeng bo fala na mbongo o sala ngo ana mbongo mais ce que lo ni ezang na poso lo ba mabete na biki azamu kona na poso manquer respecter donc assumer la responsabilité na ye. Alors si ça verrait que na semaine où fallait à réagir, est-ce que mon pandi na bien la famille déjà peut bozo bongisa au borokuna ndeko na bino ce
ce qui fallait y était ça vraiment ce qui y était à monter mama bé on a considéré qu'il a monté mama bé ce qui a Monica ko saboter biso pour monter na kufa za fine ça Monica ko saboter biso que biso to kuna de kona biso ce ka boy mais to za na pour sa présence ne moko aya awa ko assumer ba responsabilité ne pas yazangi fallait zangi moto fallait za musicien moko ayeba ni monde entier ba yebi fallait muta pas pambate donc ko assumer responsabilité na ye et là ni ezanga ye et ezanga lo mote. Merci maman. Yaya na question il fallait na tuna yo si ça verrait que par rapport à Mikolo zo plus ça to comme les gens deuxième semaine. C'est ça depuis concert et l'équipe. Est-ce que si ça verrait que Bazu Marita, bino mpati na bino famille, bozo déjà ko bongama, ko bokunda, bozo encore ande ko na bino bokunda yango. Boto sande to kunda na biso boto sande. Bobo nganda po bokunda. Atam kim keta to borika bona dra problème te. Voilà Nasuka par rapport à Ndengina Koyambabino, je suis sûr que le message est commis. Est-ce qu'il y a un bac monsieur Césali? Tu n'as pas un bac ça. Voilà. Il y a un bac ça, bac ça casse. Et là on a un conseil, on a un pèse de gouvernement na biso. Donc tous à la capable de na makamusu. Toye bani to sala. Fali na zawana aza artiste moko ayebana aza reconnu monde entier. Fallait organiser concert. Boti la batu mitu kama moto na ebite na de la baba tinaki ko buka martyr to batu makene ki concert. Même ambulance c'est ça qui te zalaté, il faut pas organiser le bien pour bébé que batu belé boya wana pona ko soutenir fali pour batu belé baninga fali. Faut boti makambo les gars dans les bons, ceux qui sécurité zala qui bien boti ba ma moto bo sala makambo c'est zala qui comme prévu et les cas qui bien batu banga ba kufate bino sentiment ya batu misusu biso ko to yo le la batu musu ba organiser bon to sali de perte biso nem to perdre et on en a cette so mutunyo so musicien so to beta so bon que non et ba place moko et ba place mo ya lix te ba place mo za confort que OK population ni surtout o azaki na mo bon moko boneti ba 2500 wana ba $10 aye ba ke batu ba oyebele même ya $20 batu ba ko ya ebele ba organiser kango bien bo été gouvernement la biso no a tellement pour no makambo mboka biso to za mal organiser makasi ils mboka ti on les a concert mboka ils ont un problème té ils mboka ti za concert a fali ils mboka té qui ba boya ba ke no 2500 ta ko mwana mki okotango aucune barre au sombi et au sombi qui ba peut sobi ata yumo wala ba zai ba sponsor na na yebiso na barre ta ko tena biso ba sponsor fallait bazawa pardon fallait ça comme on ça donc voilà ils a maman zolo batam suna c'est émotion ça pina kanda repère dans décoller tous dans la famille Yamira Moba tu es courant de bango deuxième visite par rapport à appel des babenga kibiso boyoki message na bango au regard il y a ba organisateur je suis sûr que vous comme tout droit et pas il y a fallu moko et puis na bato ba organisateur qui concert ango tout malibanda tout là ndenge pe famille par rapport à l'organisation na bango baté batante place bazo ya mbaka bato na butu nyoso pona bakabola mala na bango. Voilà car on est à matanga yakin ou pandi bande ko bazo beta moi dame na bango a baté batante na famille ya ndeko ya Mira ndenge bazo sala matanga kolela ndeko na bango voilà bino bozomona voilà tous à place ya matanga ya ndeko Mira na bimili bala ndena no sai bino na kati na moni papa bonjour papa bonjour papa na habité ozali membre ya famille ndeko ya quartier ou moleki nzela kaka o se présenter na bandeko bazolanda yo. Bon, nazali ya quartier, papa quartier, oya kufi mwana na biso. Alors tozana souci mingi, mwana banda kufi. Alors tozomona ni ata mutu moko côté ya fali baya bado bano petit ndenga kufa ki biso côté ya fali. Alors tolingi que solana bino take membre de famille, to luka mwelo côté pesa bino jusqu'à présent donc tozomona bangote bazoya te. Alors
biso moko membre de la famille dabina biso baya quartier tozwaki likanisi tozwa corps tolongola wana mama yemo ekende na morgue ya mabanga alors banda petit akufi ti lelo tomona ta mutu moko te mais oyebi te est-ce que bakoza na idée te bango moko pe baya ba insister na côté pe ba kotala est-ce que ya solo parce que c'est que musique tembele petit akufi te mais comme le la musique moi na kufi quand même base à la paix reconnaissant ba reconnaître ba lukata ne fiska il petit rien petit rien moko boye bako pesa pour la famille pe ekunda mwana na bon tozomona le côté famille sikoyo azolinga za décision na ye pour na kokunda encore mwana voilà tout moni matanga ezozala zala pe déjà est-ce que o etali ndeti kolwe batantio ndeti bakiti ezaka kabino bande kwa quartier na famille nde bozo sala yango to bozo pe soutien tant mususu ya bandeko ya l'état ya commune na bino wana eloko mote to moneta l'état te ezaka ka famille moko mutazui ba katafal koyo yango achaki awa pona batu bazoya bapemaka alors to mona biso ta mutu moko te message nini okobakisa okoloba ya suka par rapport ya événement où tu okomela bino ya repetre leki na bino quartier s'il faut lancer liloba no suka okoloba ni bon en tout cas liloba suka yali ba reconnaître baya ba kutana famille ba solo na famille atane fils kata une petite rien bako wala mupandi ya bato afali na yemo fali yemo ko fali tout d'abord na mupandi na ye ata kutu mutu mo peut-être tout monde to tiro mona moko te awa wa musicien fali ya ye ko sala enquête bo ni ba fondation na ba ye pété alors bazala ba tout moko ba reconnaître baya atane fiska une petite rien bako pesa pour bientôt kalaté ko réseau kundama le ya vendredi lobby samedi dimanche enterrement veille mortière et ça lobby samedi. Donc bino moko bo sali déjà organisation bino bande ko la famille bino plutôt bande ko quartier na famille bo sali programme na bino déjà bon wana ya côté famille biso bata quartier toujours c'est la jour corps robima ndé tokozala bango. Merci beaucoup papa. Voilà. Na ndeko bakisa nini par rapport ya nini na rectifier muke place à lobby ezali kaka te que confirmer dimanche chez Obi eza kaka nde tolobaka ko tâtonner ya moi muke fallait avoir organisé le cause en mort d'homme. À quoi bon l'état bengaki e bakende samba pour battre bakufaki voilà. Alors l'état a obligé à koyebisa ye ni tete concert na yo vous ne pouvez pas aussi avoir de mort d'homme. S'il y a mort d'homme, c'est à cause de votre, ça dit que organisation, c'est que vous avez fait comme concert. Okay. C'est ça qui a causé que tous soient mort d'homme. Alors, comme l'année est ainsi, il a fallu que l'organisateur va descendre sur le Lara. Il y a comment, il y a des cas et cas. Ministre humanitaire, c'est à eux. Pourquoi ils ont un ministère intérieur? Pourquoi ils ont un ministère affaires sociales? Pour nous, de la Babiloko. Parce que concert ou un ministère de la culture et associé à un ministère affaires sociales. Bazoa, Babiloko na bango en main. Soya kenda ke pa l'état peut autoriser kayete mort d'homme pelinga kozala te. Et ça parce que c'est l'état qui avait donné l'aval qu'il y a bêta concert. C'est ça qui a poussé que les gens meurent. À Luka baya basani soka linga za malamu. Abeta biloko ne malamu. Oui, linga ezala malamu mais ça li incident yepa kana kitembe kana mike liwa ezala. Alors tango komi à Luka famille o akufiaza mwana bango mobali bango nde bazui perte. Mais présence ata ya koyate mais organisateur na ye wana ba membre à bureau na ye il peut descendre ba ya ba lukate nous on fait ça par rapport à ça le paix que nous avons on vous le donne. C'est ça le problème vous avez non kayangwa. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Boyo kindenge ba lobby papa ko bakisa nini na oyo ndeko auti koloba. Bon ngana ko ba eloko ko bakisa te to zila il fallait ya occuper biso. Ko biso to za banda to ya matanga donc to mona na biso ta ba to faliti. Donc to mona te to zila bango baya. OK. Ya on to photo ne zala to longo le. Photo fali botaki photo fali. C'est qui photo moi. Ya fali na muta kufi. To chega on premier. Mais to longo le on to moni bango ba vanti. To zila nde bango baya. Merci beaucoup.
Voilà, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Bon, mon intervention, il y a Bandeko, il y a quartier, bon, mon papa, il y a quartier, oh, Bazali, papa, il y a Ndeko Mira, Outiko Koufa, Bayaya Nae, il y a quartier, Baotipe Koluba, Pe na Bandeko Nae, il y a famille. Il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Balé, Eza Sikoyo, Moupandi, il y a Fali Poupa Aigle. Na bandeko ya bureau na ye po baya ko assister libota ya Miramoba. Oza deuxième fois yango yo na ye ko leka lisusu po na ko sola na bango tellement geste zo salamate yango bazo continuer ko loba kaka yango bazo continuer ko beta mbela yango bazo continuer ko tchama kelele. Voilà, merci. S'abonner pe na chaîne na biso oyo Demel TV original.